Soka biso. Mune to chebo. Parlement Koufi. Koufi. Deux to chega. Parlement Koufi. Mais gouvernement d'union nationale voilà. Lamba pigeon, tia lumba pipi la mobimba tokoyate. Lia on a battu na yo. Je dois y aller. Soit le gouvernement, au moins une résolution, par le biais d'un dialogue, na nera qui pomba na yo. Oh, opposition boya, biso tokoyate. Alors, ce qui biso toyete, okokonda baloni. Litandi yo, okokonda. Mono to bimia, to bimiba. Ah, kisalome banda. To kufite, mutatika koloba zoka kufi. Biso to koloba kaka. To koloba kaka. To koloba kaka. Kuti mukeba ba deja ono. To koyate gouvernement d'union nationale. Ya di verbe. Balakini, to ya gouvernement d'union nationale. Oyo kileng ya Congo. Tapelema, 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 tapelema. Kivu Kasai Katanga tosangana. Congo Central Kinshasa tosangana. Ekwata Bandundu tosangana. Moswina Mozangi biso nyonso. Certainement aujourd'hui, c'est de savoir, on voudrait réviser pour quelles raisons. Est-ce que la constitution actuelle empêche aux institutions de la République d'apporter des réponses aux besoins sociaux de nos populations? Est-ce que les textes tels qu'ils existent aujourd'hui empêchent de combattre l'impunité et l'économie de prédation dans notre pays? Est-ce que les textes tels qu'ils existent aujourd'hui empêchent qu'on mette fin aux violations massives des droits de l'homme? Un politicien qui part, il se retrouve à Makara. Tout celui qui a une vision contrôle, il est à Makara. Mais si nous voulons aller de l'avant, on veut consolider la nation, on doit faire l'inverse, n'est-ce pas? Commencez d'abord par libérer tous ceux qui ont été injustement arrêtés. Nabimi na telemi dimanche, s'il vous plaît, bande Koba Kolanda, l'UFRANCE, na libre opinion. Nabimi na telemi liboso ya lopango, to telemi na Kalala. Jimmy Kalala, mon collaborateur. Na tindi ya bikendeka wana, osa ilangali kamboboy. Na mona bato baye. Boutou se côté. Là, au télémina porte. Na télémina porte au pango. Au tindi Jimmy Kalala. Oh, nazo bisango Félix Tshisekedi. Makamba boye sa marisu na Congo. Te o cha commentaire na sima. Expliquez nous. Ça dit que au télémina porte. Na porte au pango. Au tindi Jimmy Kalala. Na bikende pa bandeko wana. Et pas maman Cécile na babala na ngai. Et pas ba fatu. Kende ebisa bango bonaki na poselo komo kwa na ebisa bango. Nzoka bango basi bomba naki tango na tikali kanga moko na mona. Poum bato ba pimeli ngai. Oh. Na molili mandoki. Gana moi je suis pas un criminel. Je ne suis pas un criminel moi. Na kotanga bango boni bato ebele na molili wana. Na somo wala bato abimelo bato mandoki. Député provincial de Kinshasa. Oh là là. Je suis un homme connu à Kinshasa. Nani sika na vandaka. Nana mwasi na bana. Dango yozo ebisanga ite. Awa. E alingambo. Mibomba. Na sina tcheki ya motote ba okanga ngai. Nga banze ba okanga nzela mibeko. Lundi ou mardi. Ba ye ba pesi ya mokanda. Na ya kolano na liboso bazuze. E ali malamu te. Félix Tshisekedi na bokonzi oya yo bakanga moto lolenge wana yali malamu te. Après tango ba tomboli yo bakangi ngangai ko kumba na makasi. Oh. Esali mwana nga mobali ya liboso somo.
donc zela tango balingi bamema yo mena ndako quand même bazaki mwana yoki mponga bandi obeyela bato nayebi bakanga moboto boye te boya na moi nabeleli bakanga moto boye te bato babimi mwana yoki mongongo ya papa ya tata na ye na kati ya lopango bakumbi nga na kokumba baboyi nga na motuka pembe mituka ololenge oyoyo olokwa batwelaka bakangelaka pesa mo oyo namoni mingi eze pa bato ya demi apena bato ya ne baboki nga na kati ya motuka lande crise oyo tobenga don de Koweït baboyi nga na kati ya motuka lomoni nga na feiso tozobunda tokanga baprise ndenge moko meza na prise mo bakoka te siko prise wana bakokango te oyo ya mikolo nyonso ezalaka théâtre te mboso aza mokolo il doit azala banotion ya droit po ayebake naza président assemblée nationale yango moni nabenge mboso c'est un délinquant c'est un délinquant collègue likambo nini je dis ya mboso nakolakisa oyo nazobunda bitumba kimbanga pardon et ton président basali yebo il n'est plus mon président il n'est pas digne d'être mon président oh Daniel Tsafou John le komboso asali c'est inhumain attends-moi il n'a aucun sens d'humanisme yembana ne babota so bafuta bango ta osepela koyaka koprovoquer nga boye te alira makambo eke et là ils ont commencé à me promener babandi otambwisa ngai mema ye boye tokotambwe pa toke na ebite tokoma esika moko boye motuka etelemi mwangonga molai moto moko aye na nsima omoni motuka yango yaka na portiere na nsima po bakosila nga na nzenge za nsima moto moko aye na nsima fongo ye portiere wana naoki te portiere efungami yo kanisa awa seke place bazobomela ngai abina ngai bonsoir monsieur Mike wana kwa moto atanga akoba bien akoba malamu dis bonsoir monsieur vous allez bien bino na malamu te tande batisenge loko sos ko naki moto apela attention moto pema kei na kufi po bembe nanga bakendo kutango na morgue babio mukeba il s'était suicidé yango wana ndenga osam na mboko oyo fe Tshisekedi amokonzi penza o to bunda na yo longo ata lelo to ngambo na ngambo mais nous avons combattu ensemble Félix il y a des choses pour lesquelles nous étions d'accord avec vous oyo ata tozo kanto to soir il faut que la principe ça va rester des principes généraux on ne peut pas regarder les uns les autres les individus les clans les tribus ce sont des questions principes de principes de vie abina bato botombola yelo kwa batomboli tomboli yango likola zola akei naoki bato po bakitaki naoki bato mati nde bayi kolongolanga kagul nde epai na ye koyeba epai tokokende mpo na yoki moko ayebisi na mokumbi mutuka bi tokei casier judiciaire baluki motema ekiti moke mpo siko bakoma okende nga esika nayebi esika bato bayali okomona nde motuka ezwi nzela namona toke te tokiti bakitinga na tabwe namoni casier judiciaire tango bakitinga na casier judiciaire bakei à peu près ça pourrait faire combien d'heures après tourner wana ni sobosala 2h30 wana sobo or plat ndako na yo na casier judiciaire c'est moins de 20 minutes na dimanche 2h30 wana bozoke tambola nanu bozobona tokomi na casier judiciaire batuni bango na matoi na ngai batuni bango bino bato ya service ni baboyi koloba bakoloba na litoi boy batikanga na casier judiciaire ata mokanda moko te eloko te na lali na casier judiciaire lobi nango wana moto ayebi pete ke yoza na casier judiciaire na poko wana ntango batiki ngai na casier judiciaire na obi mwasi na bana bayebi te baenleve ngai lokola nakomi na esika oyo eyebani naluka ndenge akoyebisa bango esika nali nde bandeko ya casier judiciaire babengi ngai nabengi koyebisa kalala aloba ayebisa bato esika na yali mpo ngai aka banimero ebele na moto ata 100 ata 200 lobaka makambo ya whatsapp oyo nde nakoma kobungisa banimero mpo nakoma kaka kokota whatsapp liboso yaki nga mona osala nimero na moto nabengi moto nde bayebisi mama epai na yali na bana nde bandeko namboni bandeko baye koya baye koyelanga mwa mapapa po nde bakangai nga wana nalatai mapapa lipapa moko etika na pango nakende na lipapa moko bakumbanga na lipapa moko
nalali na casier judiciaire nalamuki lobi nango ata mokanda. Monsieur Mike Mukeba Nkoso face à la caméra. Nauti boloko yebaka. Na sa mibu pene na mibale opatanga biloko na yoyo. Toke. Oyebi esa ko mibale na obeti yango sute tango beti yango wana okemba tingala moto. Et à Kassom, on a elle a bonganga. Tokei kakatata, tokei. En tout cas, on a vu en compte porte-parole ensemble comme on est. Toi, na. Porte-parole ensemble comme on a une. Oui. Toi, nani. La veille de qui? Ah, porte-parole à présidente. Ah, maître de l'État. Il y a mon toit, mon kitani. Il y a Chéribin. Il le fait bien. Mon président interfédéral, il a Kinshasa. Mutualité, il y a mon ambition. Et c'est que tu es vacant. Yo akamwa matata mingi penza moi mobalio tokenda. Bon vice-président parti. Obi vice-président parti. Tokenda nano tokenda. Ah, nanga za comprendre. Tolo be makambo kisasa. Tozolo be na mambo kisasa wana pesa makambo te. Makambo parti. Lingomba oyobite mukonza bongise lingomba soko longo pa mukonzo ko kita lingombe kangami kambami na ba o représentant. Alobi boye vice-président ya parti comme na nani. Toke tozonga makambo wana sim. Toke makambo kisasa. Tomela rasmai. Ozomela sumai te. Azomela o molangami ba ene na 6. Na komela. Monsieur Mike Mukeba face à la caméra. Depuis bini boloko. Et là nini o moni o décevoir yo. Tango bini boloko banzela ya kisasa. Banzela ya kisasa. Na salika na kokisi pene na mibumi ba na kuti nyonso ya ko. Et là nini o etambusa na mutu. Bisika mosusu okuta bakangi manzanza chantier na kati musala réalité. Et là nini o etambola na mutu en premier tango monaki. Tango monaki. Elili ya ngobila. Ekeboy. Ezonga boy ezonga linga na elili ya mpoi. Ekendaki yango moko ezongi mibale. Babomi ya kisasa. Babiki ya babomi bale sona alaki atango campagne. C'est bon. Babika tango bini na boloko. Otangela ngai deux premières personnes. Il faut que écoute na bango. Pour que ça bango mbote de vive voix. 2. Soko le bongo eza pasi po moto liboso nga ko pesa combien? On nga ko. Oh libisa na combien de personnes? Ba mosu ba libanda mboka. Te ba o bazawa. Ba ba liawa. Fayulu. Na Kabund. Est-ce que vous avez un peu de pas ya Samal Konde? Na sola ki na kamera na nzela singa. Là te na nzela singa. Mike. Soki na tunyo moto ebisi na solo ke pesa yembo te. Ona ke no na sem na ke no bete maboko ndenga yaki ya kokonda ye munene na primature ndena ke ndo pebe yande na ke no pesa yembo te ko. Mabola mo saleli ba kongomani yangwana. Premier ministre c'est bon. Na dit c'est bon. Nga que nous pèse ça ma konde mbote. Ouais qu'on pèse maman j'ai dit Soumina mbote. Soumina. Hein? Pardon? Na yeba bitu akendate. So na keba bana ina kota gouvernement élargi. Gouvernement élargi de l'union sacrée. Bon mon keba yé wana ni kota gouvernement élargi de l'union sacrée. On appelle ça Daniel Bumba Mbote. Bumba. Pour appeler ça Namboko Nangaï. Nambote Nango Senga Mboko Nangaï, appelle ça. Appelle ça Namboko. Dernière question. Nalingi. Ça photo zaki na yo mona ki. Ça faut n'appeler ça wana mutuna yo, n'appeler Mbote. Mutuna yo. Wana. Nalingi protosilisa. Na makambo nyonso leki. Oignon sur l'équipe. Tant que vous avez un bolo, vous avez un bini. On peut faire du conseil. On peut faire conseil moko. Faut la caméra ouais. Faut On peut faire conseil moko. Na peut faire toli moko. Toli. Te wana na toli on peut faire. Ta mon côté.
nasi naloba nyonso liboso te bakanga ngai naloba nyonso nyonso toli eza te napesa etoli te naloba nyonso plie papier ya monsieur Silima aujourd'hui. Les villes, on ne reçoit pas. Les big boss. Oh là 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 là. C'est sur Laurent Perrier, mais une France. Par là, dans tous les abouchés avec nous. Nous aussi on prend du chivas. Ça vient du DG. Oh, viens, pardon. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Dans les scènes innocentes, c'est moi. Ça va, moi, les sourires, ils ont guère, papa. Donc, moi, je l'ai connu. Il est connu, les Anglais. DG. Mère à ça. C'est notre Tiani national. C'est notre Tiani national. Lui, c'est notre Tiani national. C'est notre Tiani national. Oui. Toujours, merci. Vraiment, jamais de Pola. Jamais de Pola. Ça va, ok, ça va, merci. Oh, mais il faut savoir comment il est maté. Jimmy. Oyoki